C'est bon. La suivante. C'est bon. Voilà. Et la suivante. Waouh, ça moi. Arrête. Voilà, je vais appeler oh. Bon. Et puis, je vais appeler lieu et accident. Oui, ça va bien. On dit qu'on a appelé lieu et accident. Place va couper l'île. Voilà. Attendez, voilà, puis yango journal. Oh, il y a journal, il y a Lille News. Lille, il y a ville. Oh, il y a la frontière na Belgique, na France. Oh, il n'y a pas de connexion, il y a un accident. Voilà. Puis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba mbote belé bisika biso bizu bino nzamba lola a mona bino vraiment ba shalom et belé na ba pasteur na biso et puis to pesipe ba bonsoir ba bonjour ça dépend erni Rolanda sous les baobas yenge na bundu dia Congo na église na biso ya PV ya Longo lo sako vraiment respect na ba chef coutumier na biso ba oyo bazalaka toujours pembeni na biso na se ya sous les baobas to bosalité pe bandeko na biso ya ba musulman ba salam ebele bisika biso biko zwabino vraiment ba oyo nyoso balingaka sous les baobas oyo balingaka ba analyse ya la danoise vraiment nzamba lola a pambola bino ba abonné na biso nyoso oyo nyoso bazo ko s'abonner boyeba ke boza na site moko ya bien pona tola musaka conscience na biso et puis ba en tout cas ba commentaire na bino eza bienvenue ya malamu to pe ya mabe toza obligé tondima yango pona musala to pona yango wana bandeko nanga ba mama batata bandeko toye bomoni kaka soki likambo ekwei ka ndenge na yebisaka bino soki likambo ekwei oyo esali ke etungisi mitema ya bato oyo esali ke bato mingi bainterpele ngai balobi la danoise lamusela yango conscience lobela yango en tout cas tolobaka ok bon lokola eza likambo ya mort d'homme eza mutu asili kokufa tokoki koya te liboso ya sous les baobas toya to ridiculiser bato bakufi ou bien toya koloba likambo moko ezali normal te parce que déjà batindelaki ngai bomoni ba réseaux sociaux bakotindela yo ba photo bakomi bakambo bakomi mais erno pe bato mosusu bakokosa omoni eza kaka te ke yo la ozwi ka mbala moko oye liboso ya caméra olobeli yango il fallait pe tomeka kotuna tobenga pe lokola Dieu merci toza pe na bandeko vraiment oya makila bavandi pe na Lille na bakote wana il fallait kobenga bango pe bayebaki te bango pe balobi no biso pe tobenga ti na ville wana penza baza na Lille mais na nord ya Lille batindelenga pe kombo ya ville wana opai mwasi avandi soki melem soki nini biloko mwa bongo donc ngo pe batuni mpona tozwa vraiment confirmation donc toye kotombe pe na ndeko na biso mobali oyo ezalaki ke ye pe asalaki garde na hôpital ya Lille place bacor bayaki nango na hélicoptère place baye sikoyo kotya bandeko na biso oyo basili kokufa donc bandeko na biso oyo bomoni na lakisi mobali na mwasi basili kokufa na accident bon et boloba bongo so bakufi sikoyo eza problème nini est-ce que eza likambo so bato bakufi bon
parce que biso nyonso tokokufa. Bon, liwa eza ekeseli. Liwa na liwa mususu interpellera bato. Parce que to boite, en tout cas, eza vraiment mabe bakasi yo okufa soko otiki bana baza mike. Lokola tantine na biso oyo tomoni aza trop jeune. Bon, papa o mobali wa kufi na ye, ye atozomona sa koli na ye. Balobi kombo na ye viegi aza mwana Kimbantseke. En tout cas, mes condoléances na batu nyonso oya Kimbantseke, o nyonso boyebi viegi o bozali mitema na bino ezoki na liwa na ye sous le baoba a présenter bino ba condoléances. To présenter pe ba condoléances et pas ya jeune maman na biso oyo pasili kotika biso na famille na ye na mobali na ye oyo atikali to présenter pe ba condoléances. Mais liwa na bango eza liwa moko e choqué bato ebele. Liwa na bango eza liwa moko etiki batu na suspense. Eza pe liwa moko batu mususu baza na qu'est-ce bazo mituna eske na lela ou bien na lela te. Yango siko biloko andengwana biso batasule bato yaka tango to yeboye na yelisu bawei te. Bango basi bakufi na bango makambu na bango na mokili oyo esili. Eza siko makambu na bango ekomi makambu ya jugement na Nzambe ndenge nini bakufelaki makambu ni bazala kosala soki basala ki repentance na bango biso tokoyi koloba o tokoyi koloba mais wana siko etali makambu ekomi siko makambu spirituel etali siko makambu ya Nzambe na bana na ye miséricorde ya Nzambe grâce ya Nzambe nde mutu eko landa bango. Mais siko biso bato totikali nde siko biso toye sikoyo tokufa lokola bango bakufi te. Liwa na biso ezala liwa ya qu'est-ce c'était, ezala liwa ya mbutu te, ezala liwa moko te ke babanda ko interpeller, babanda ko tuna pona nini, likambo weza nini, bande konanga ikozala elengi te. Ba oyo nyonso etamboli bino moko boyebi WhatsApp eza na vitesse. Musu bino nyonso pe bomoni yango boza pe na bandako na bino boza pe komituna boza pe la musu ko critiquer musu boza ko seka musu bozo yoka mawa mais interpeller biso parce que bato ebele ezala awa na poto ezala na Congo surtout kutu na Angola même na Congo Brazzaville esalamaka mingi makambo oyo liwa o bango bakufeli esalamaka ebele yango wana interpeller biso eza bien te eza vraiment nesengo makasi te eza balamu te okufa boye ndenge bango bakufeli nazasi bato ebele mitema ezomamela dana zulobaka te bakufi ndenge nini oyo bazake mususu bazwi message oyo te. Bandeko na biso to ngai penza oyo nazoyebisa bino eza te ke oyo na tangi eza oyo ngai nazu information. Donc na boyi kutu batu bayela nga ola danoise eza lokuta donc soko yebi kutu keza nango lokuta soki olingo ya ko tia mbuyima na ba commentaire ko tia na yo kutu te. Pona ezalaka gentil te boya kaka toujours koya kaka ko ambuye batu tango likambeza sérieux boy ngana koko yate awa na ya kosambwisa batu bakufi non loin de là pona eza mawa ba famille na bango bomoni lokwa tata mukolo bwazakana aza mwana Kimbantseke bino mo boyebi pasio eza na Congo bino mo boyebi ndenge ni ba famille na biso ba kontaka sur biso toza na poto siko biso toza na poto il fallait quand même obelata malaria AVC soki diabète soki maladie nini ezo memo pe quand même ba famille na bino pe baza pe préparé ke ya na biso en tout cas komane ko bela type okufi pe malamu. Mais oya bango babimi na bilengi na bango. Donc maman na biso oyo aza marié, gravement marié na Lille kuna na nord ya Lille. Papa na biso oyo pe azali marié ye avandi na Paris. Bango mibale siko babimaka na bango bakoma na bango mwasi na mobali opesi mbwa boyi. Donc ba trichaka na mariage na bango.
Tant bazo tricher ba trichaka na bango mwasi alobi na mobali na ye andaku ke akei ko sala ba ake ko sala passeport ba document na ye ezaki passeport ake ko salisa ngo na Bruxelles mobali pa lobi oui ake ko kotsa ba papier na ye pona renouveler passeport na ye soki pe ezalaki ya solo pe kana cadre wana ke ake pe ko renouveler passeport ale abengi pe chéri na ye ake kotika ye wana nde toyebi te soki akosaki mobali na ndako kakendeki ko renouveler passeport toyebi te mais oyo eza vrai ke akendeki ko renouveler passeport oyo makambo atikelaki mobali ne na kati ya ndako mobali pe alobi kende akei ndenge ka ezalaka ke nakei na kolala le msusu e place tel ou bien aux hôtels ndenge ka ezalaka le msusu mwa retard mwa nini mwa nini nzoka nde akei na makangu na ye oyo tata obomoni wana na laksi bino donc bake basali makambo na bango so passeport wango asalaki so basalaki te toyebi te toya kolobela bino makambo place biso tozalaki te toya koloba ngo te na kozonga na bango donc bango na kati ya voiture bandeko na nga boyebi tokota nao na mwa conseil soki bozoyiba na libanda bozoyiba ndenge babolingo wana ezalaka na belengi nango wana eyambuyaka bato bazongaka lokola badolesa donc bango bazalaki na voiture mwasi na mobali siko bazozonga de façon ke donc bazoya na bango bandeko nanga camion moko boya munene oyo ememaka nango ba essence ekufaki nango eparke nango en hors route ezalaki meme na nzela te etelemi nango na mopanzi koto ezalaki voiture eza na panne okoko telemisa voiture na yo en attendant bapompier bie bato baya koede yo bango na ambiance na bango soki mpe mwasanga bande kopesa mobali babizwe soki mpe bande kokarese na kati ya voiture bango moko balongwa na kote na bango wana na kati ya voiture ya camion wana munene o pouf tuta bandeko nanga bino boyebi mutuka essence moindre ka mouvement wana epela moto na bango na kati na mutuka wana bazika bakufa nzamba lola oyo batokoloba yango salaire du péché c'est la mort ou bien tokoloba yango nini bamama bolamusa conscience boza na bana na bino na kati ya bandako tala mama ndenge atiki bana mike soki mpe azalaki na bana na ye papa wana aza papa mokolo sikoyo nazokomprendre te bamibala mikolo baza bien te fo naluka jeune oza na jeune na kati ya ndako te obimi oke kozwa papa mokolo mpo na nyonso naka lokoso ya kolukaka mbongo ya tioko mbongo ya kabelo mbongo ya doki otinda na Congo bandeko nanga Congo bambongo ebele batindela bino eza mbongo ya kindumba bozoliaka bambongo basere na bino bazotinda bambongo ya masumu mulongo ekozala mulai na nzela lifelo mpenza vraiment bamama bolamuka bochange soki olingi vi ya kindumba odivorce na yo ofandi na yo moko soki oza na yo moko okokotisa mibali no ndenge olingi eza ndako na yo eza droit na yo mutu akoloba no aza te eza vi na yo oponi na osala kindumba na yo bandeko na ngai koma yo kolinga oza na mobali na kati ya ndako ale mobali wana soki ozokoka ye te soki aza ndenge nini ozobima so na mobali mosusu soki toboyi te le mosusu azalaki mpe mobali na ye ya bomwana bazala bango nyonso bana kimba ntseke ntango baye kokutana na poto bazongani na bango me boboya yo mobali boya mwasi na ndako yo mpe boya mobali na ndako bolingana na bino bokende bokesala mokili na bino bokozala na bino à l'aise mbele balingai bakufa na bango te parce que bozala bino na ndako na bino bozosakana na bino bozotrompe mutu te eza te fo bokendaka mosika mobali awutaka mosika yo bobimaka na mboka mosusu na pays mosusu mpo boke kosaka baambiance nsima bozongaka nyonso wana nzambe na likolo mpe azomona
tala ba maman o e futi bande kona so bokolo ba ah bongo likambo boye bien ndeni moi c'est bomba qui secret mais moi c'est azana ba camarade na e surtout mobali ba camarade ya mobali mutu ba bimi c'est secret parce que mobali azana camarade na ye azana ba camarade na ye ayi saka bango na bimana petite nga moko boye azala kuna na Lille kutu to bimi to kena so ambiance na Belgique yangwana bomoni ba camarade ba yebakile ba yoki accident pour ba identité na bango ezalaki ba localiser bango ba bengi mama na ndaku tala mobali na yo akufi na jeune na mwasi na kati ya voiture oh mwasi ayi mobali kutu mwasi alobi oh azalaki na mwasi ni nde ba camarade na ye wana ba diko expliquer ba camarade bazaka mitema pete ba kokarate ba poiti makam ke azalaki na makangu na ye tala kutu kuna pe mwasi asali accident oh azalaki na mobali ayebi ke mwasi na ye asombaki babillet na ye ya train mpona kende aller na retour na train ndenge nini akomi na voiture ezalaki oh makangu na ye botala mpenza bamama biso pe tokolemba te parce que tomoni basorcier na basorcière omomona baotya bacommentaire botikala mino koteya bamama congolaise bayokaka na bango te bozolekisa r na bino toyebi ke tozolekisa r te mpo na ngai nayebi bato ebele batyaka bacommentaire te mais babengaka nga en privé tokozwa na bango ba 40 minutes ba 50 minutes mpo na kaka na conseiller bango basepelaka bazwaka baconseil ezopesa bango kimia donc mais yo moni ke la danoise apesa ko kanda pour na moni batu mususu la danoise na lingaka émission na yo mais parce que olingi ba fleur mingi mais soko moni ke ozotel émission mutu osepeli na yo ndenge alataka te osepeli ndenge atchaka ba fleur na ete o bekende na yo kotala nga te nga na ngai na yebi bino te bino pe boyebi nga te donc bokoyi koya te bo corriger ngai na conscience nga nazolamusa mais soki na décorer ndako nanga na lingi ke place nga naza na studio na ngai na créer moi awa na tia ba fleur nanga na tieni nanga eza ngai soki omoni ke ezosala misu na ko moka lobi ngezosala nga misu pasi mais mama tika misu no ya kokufa pamba kotala ngai lisusu te ou bien tala nga lokola radio okoki na ope kozwa nga na talaka ba émission ebele nazotala makambo ezoleka te na tiango nazwi telefone nanga na baloli nanga nazoyoka nanga kaka nazoyoka nanga ipona nalingi la msusu nasala eloko msusu olie nalandaka misu na baloli nazoyoka nanga lokola radio yoka nga lokola radio na rechange ba fleur nanga te wana maniet na lingaka ba fleur nanga na kotika la ba fleur nanga na ko changer te mutu soki ba fleur nanga isa défaut donc mutu so ça rappelle na défaut na yi on est ça entre parenthèses parce que trop c'est trop bolingi ko critiquer mingi soko monika yo za mutaba critique kolanda na yo te ngana lobaka na bondela nanga batu te na lobaka ngona bondela mutu te mutu bibale misatu bolandinga soki pe boboyi bana nanga bakolandanga bano bandeko nanga bakolandanga bakotyata mwa 5 view na bango ekoki nango esiko problème ini problème ini yo na ngai na makambo boye tala sikoyo na mitia ndenge nini la danoise ngande naza boye bandeko nanga boza na se ya sous le baoba ok bobosana te mo mai soko ozwaki te tia stop mai na yo jus na yo lelo toza na matanga bobosana na ba whisky bobosana ba vin kaka mai na jus na tina café parce que to perdre batu mibale na communauté européenne ndenge toza na diaspora eza batu mibale eza ebele soki français moko kaka abungi na Congo kuna koyoka France awa kitisi drapeau ke français moko azalaki baleve mais biso siko mibale bakufi kaka boy quelle perte batu balamukaki bien basokoli balati balobi ke bakesala ambiance na retour na bango bakufi baza lisu na mokili oyo te sikoyo ngai na mitia na place ana ya mama oyo akufeli mobile ou bien na tia la place ya mobile oyo akufeli mwasi boyebisanga mpenza batiki bango netani
Est-ce que maman wana akolela peta mobile? Akolela ye ou bien na yebite ba question ni azoko mituna? Mais lokola kaka nzamba yebisa biso to pardonner. Maman to kosenga yo kaka soko landaka bande konanga bo partager. Na yebi ke bande konanga France bo partager ka mingi. Bo partager, bo partager, bo partager. Maman na biso soko to conseiller azala na kimia abanda etapa sika alimbisa ye kaka parce que mibali na biso kaka lokuta na lokuta mibali bali kozala na kimia te bali kozala na mwasi moko te mais sopo li kozala na mwasi moko te zwa mwasi oyo azanga mobali soko kobala na okomino musulman soki pe kozala ndenge nini bi ozana yo ate okroyaka no na nzambe te okobala no basi no belé solola na mama ndako bala basi no misatu mine fanda na bango poni kokende kozwa mwasi aza marié pona nini ba papa kaka mwasi oyo aza marié ndaza elengi vraiment ba mama bozo tonda te likola biyoka yoka likola bichacha omela oyo mabe o balobaki boy o fona cheloko boy biloko na nyoso ezotinda bino na impudicité. Tout changer ça bien te. Tout quoi qu'on changer car te que mboka na biso bolobi o bo changer président, mais tout changer pe mentalité. Tout changer pe ba comportement pe ndenge ni ya ko vivre na société. Tout ça ça compte bande konanga. Comment tu peux laisser ta maison hein lit conjugal na yo tiki yango. Hein? Te on balobaka ke mbetu ya mariage. Hein? Jamais au kokola lisango mobali mususu bino bokansaka ezaka mbetu oto tandaka wana na bakuse ezali nzoto na yo mama li wana ezali yo mwasi yo nde mbetu kwa batu mususu balobaka akuti mobali na betu eza mbetu wana te eza nzoto na yo mwasi okoki kozwa mibali te même suku tobala te même suku tozanoka na makangu na yo obima ozala na copain na yo pona ozala na bango mibale jamais autorisé te toboyi te bokoloba mibali mpe bakosaka biso mwasi ndeko mwasi kolanda bongo te mobali ata akosaka yo mais soko moi mobali azokosa yo bwakisa na yo ye mibali mpe ya serie baza na bango boye na mboka mundele ti bobala bamindele ebele bazala na bango fidèle soki yo lingaka na yo lingi na yo bakabola mobali no bakabola ye na mutu te yo basala yo zuwa soki ti wapi omona mpe tokolanda boye papa na mama na bino azalaka ne mpe deuxième bureau mais omona yo ntango obali kaka mobali na nga okangami kaka na mobali wana ke nali kokabola ye na mutu te mais entre tozo tricher eza malamu te bolamusa conscience na bino yeba eloko ni olingi olingi na yo ozala vie na yo ya libre mais c'est facile otikali no yo moko ozozwa mibali no ndenge olingi okozwa bana na yo otiki bango soki pa tante moko boye ou bien otiki bango soki wapi okotinda mpe bana no na internat otikali no yo moko ozosala baambiance na yo ozozwa bamibali na yo okotisi oyo okotisi jaune okotisi bleu eza problème na yo c'est ta vie. Mais ce qu'on a engagement au bal, cela veut dire qu'il faut respecter règlement ils ont un cas de mariage. Okoki kozala kate ke ozana mobali okezwa su amigo parce que bangolais babengaka bango ba amigo. Donc balobaka bamsusu babengaka bango bakatula kiadi. Donc soki na ndako mwa koswana mwa likambo boye azana mwa katula kiadi na ye mo ake kuna ake longola mawa na ye bandeko na ngai eza bien te tala lelo litomba oyo mama na biso atiki bibembe na bango ekomi ya qu'est-ce que c'est batu bakomi kokamwa batu bakomi batolela ou bien tolela te maman donc na yebite mwasi wana vi na ye mobimba akotika na vraiment lobi mais oyo eza nini. Même si abanda koyoka ke mobali na bande ko tromper mais quand même malamu oyoka kaka mais akufa sikoyo na mwasi wana na même voiture sous voiture wana mwasi wana pe achaka mbongo na epona basomba mutuka wana ale yo mobali okoma ko memela rango basi musu ba makam
pona wana poto biloko ebele to sombarango to tchaka bambongo ensemble ezalaka pete kaka ke papa ye moko ake ka sombi ba mutuka na ye ou bien mama mingi bambongo pe to bato basangisaka ngo bandeko na ngai eza pasi to changer ba comportement na biso exemple nini to olakisa bana na biso lelo bana ya tata wana botale na photo wana aza mukolo aza na bana mikolo bakoza pa koza na bana pe ba 35 ans soki abotaki normal même ba 35 ans ba 33 ans badi siko exemple nini atiki bana ne parce que ekomami e na ba réseaux sociaux ezotambola bana na ye bakotanga yango bakomona ke tala papa na biso akufaki likolo makanga siko eloko nini mpenza atikeli bana na ye yango nde bomengo atikeli bana na ye kokufa na makanga kuna pe mama wana aza na bacousine aza na bana na ye aza na baleki na ye aza na bayaya na ye vraiment mobali na ye atikali kuna akomi baba azoyeba te aloba nini azokomprendre te mwasi azalaki na ndako gentil koseka koservir mobali comme il faut tout bahypocrisie wana ale mobali mpenza azomona ke me nazokomprendre te heureusement bapreuve ezali bakufi na mobali mpo na mobali alingaka ndima ngo te so bapreuve ezalaki te alingaka ndima te soki kaka ayaki na ye na tre moto ezikaki akufi mobali alinga alobaka mwasi nanga akufi alinga ayeba te alinga ndima te me nzambe alobi non il faut kaka bapreuve ezala okufa paya na mobali yango mpona bato nyonso bayeba eloko yango baloba na mokili oko kobombanaka na yo te oyo nasalaka naza makambo na nga moko tobombana non ndeko mwasi sala attention un jour bakokango kaka ou bien pe un jour okende ka na hotel bokoti okekutana na semeki na yo ou bien okekutana na camarade ya mobali na yo okosala ndenge nini hotel eza mpona bato nyonso ate oke na Belgique oke na Japon oke wapi belle sœur ne pas oke na Japon mutu moko quartier na bino okokende pe na Japon ye pa ponika hotel wana boke pe bokutani epesi pe buzoba bato ebele bakende na Congo azwi hotel na ye akomi kuna na vacances akutani pe na bato bakongole pe ebele baoke pe vacances baponi pe ka hotel wana pe bakutani ngala nakende na kini hotel na vandaki bakongole pe bayaki bazaki na hotel wana ebon sikoso okende na makambo bandeko nanga eza bien te to changer yango nga na eka liboso na bino na bani nanga koshite vraiment eza mawa mingi bo partager bandeko na biso ba changer comportement na bango totika makambo oyo to se respecter oza mwasi ya valeur la femme sage bâtit sa maison tango yo ozotika ndako na yo ozotika bana na yo mpona okesala prostitution tango yo ozoya milimo ezokota yo na nzoto bandeko na nga a chaque fois tosangana na mibali soki mobali wana aza na bamilimo mabe bie mwasi wana aza na milimo mabe tosangisaka yango na nzoto okoya nango na nzoto ale mbala moko okontamine bana na yo okontamine mobali na yo alors omonaka ndako na yo ezalaka toujours problème pauvreté okomprenaka te nzoka nde bamilimo oyo okenda kozwa libanda kokende kolalaka na basi mosusu bien na mibali mosusu ozoya nango na ndako okokomprendre te ke mpona nini biso tobombaka mbongo te mbongo na biso na ndako esilaka kaka nzoka nde mobali amema bamilimo amema bamari de nuit banani bayaka babendaka bambongo spirituellement bozokomprendre te bandeko nanga monde spirituel existe tosakana te tomilengele malamu Jésus revient bientôt akoya akopona bato oyo bakolata robe pembe est-ce que yo ozaka na robe pembe ou bien ozaka na robe eza tacheté bandeko nanga tozolekisa batango na biso te biso toye totelemi na biso tozoteya oyo akoyoka aza na matoi akoyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima oyo alingi kosalela yango asaleli yango oyo mpe aza na motema koboya aboyi na ye me koyaka te koya kofinga bato parce que biso ntango ngai na otia video na ngai na YouTube natieli yango yo te natieli yango mutu oyo amoni ke naza na quelque chose ezozanga nga tika ngai nalanda nazwa mwa plus bamosusu baza na baparent te nga na sololi na mwana mwasi moko akoli na pasi akoli epai ya mbanda banyokola ye mama mwana mwasi bato akomi na ba 35 ans soki 30 combien mais azobeta lisolo ntango azalaki mwana moke azolela me aza boti
bana misatu azana mobali ya bien mobali ya likakaye mais eloko wana etikale na mutu azolela azobetela so azolela mais il fallait tout solo là au moins mutu a changé a komi ko seka il fallait ko expliquer ye ko kotsa ye moi moral moi sagesse moko boy moi ça c'est quand le bilan danoise non na alobi na olela soute quand le bio kolela pourquoi ata banyokola ki ondeni lelo banyokoli yo mais yo za na poto et bongo banyokola bana mbando banyokola baza na Congo bakoma ba fazer yo mona bango te yo za bien obali kutu ebele ba oluka libala ba ozwate mais yo kutu mutu banyokola ozwi libala bien bele ba oluka mibali ya malamu ba choyer bango bazozwate mais yo mobali no Valentin bozo kene les États-Unis bino mibale ka pona bokende kana Saint-Valentin quel bonheur allez yo zo lela pona mbanda mama na nga nyokola kanga na zaka na 6 ans non botela biloko boy azanga ki mutu azanga ki mama mais azwi na ila danoise mama na ye allez yo ko yakaka n'importe quoi pona yo yango faut garder n'importe quoi na ndako na lo na téléphone na ko ya ko komengo na ba commentaire te po bamso bazo souffrir bazo luka batu ba conseiller bango tela mama o yake ko kufa na mobali ne mso soka yo kaka conseil mso bamtu mso boye bazo ke ko kwena makambo boye mso mama na yepe bana ko kosa ba mibali yepe mwana badi ko kosa so kanisa ke zana normal ke viba kosa na bango mobali allez suko akuteli na mutu ta ko conseiller mais soki le to le kana be mission batu bazo conseiller pour ba mariage ndenge ni ya kofana na mibali ndenge ni ya kosala bondego mso batu mso ba lelo batu mso ba yo kala danoise bazaki na ba makangu ba kotika ba loba non eza nzela mabe vaut mieux que so na lingi mobali na ngai te na tikeli batu mususu aza exemple le kwa mukua bambo mususu ba kolokota na bango tika ngana fana na ngai gamoko libre na sala kindumba na ngai c'est tout osa na facilité osa kindumba na nani akwa ko contrôler ezanda kuna yo ezambetu na yo moko tandi bien ozo sala kindumba na yo mais tant yo ndimo za na mobali ya batu ou yo ndimo za na mwasi ya batu mais ka ko respecter ba règlement oyo ya mariage pona nini bozala beni bana na bino pe bazala beni en tout cas bande ko na ngai na tiki bino na lingaka bino mingi là c'est la danoise naza un peu vraiment triste komona bande ko na biso ndenge ba kufi ezali esengote biso to kokufa mais kokufa yango ya ndenge nini ezate ko kufa lelo banda ko chola ibembe na yo eza ne seko moko te babanda ko tinda ngo na ba WhatsApp ndengwana bato bazo tinda ngo ezate ba wazana motema mawa me bazo tinda ngo pona licho moko boyeke tala ndenge bakufi tala mwasi oyo banda ko tromper mobali na ye tala boy vraiment bande ko na ngai yebele koloba ezala kana ngo kaka ndeto la msa conscience mais ezala rapé bien tozala rapé moi na limite pona pe bozwa ta ko sa makambo mususu wana ndeko na bino la danoise toza vraiment na se sous les baoba nga melaki lelo mai na ngai bos abonné ebele na sous le baba wana mama leki na bino la danoise na lingi bino mingi ba love en tout cas je présente ba condoléances dans ebele na ba famille éprouvée bye.